balobi ya sikeye nineye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukinda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on se distrait dans notre Mutolingate. Greatness Congo TV, ma garde, ma film, de la réalité, comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Babi, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou anglais? C'est ne sera pas balanda na sima baza bateau ya laisser ba règle. Nanani viens na nani Prince Bakali je te salue baza qui pas viens na Prince Bakali. C'est bon viens na. Ouais, voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous sauver. On est là dans votre chaîne Greatness Congo. Bobby Greatness Congo a un décision Mambozali. Ce bolibo retrouver Ngai Glody Mutombo, le géant de la presse. Boyer on a Greatness Congo. Bobby a un décision Mambozali. Merci à Madame Dorcas Omba et puis merci à Monsieur Suprême. Une opportunité pour PC. Voilà, l'élo na évolué la bino mutu malgré na zuye na moi passe mais quand même na yeto solane pendant quelques minutes yé nani longue jambe bobi longue jambe na yo luka ye mais na kangi bon ingénieur Shadrack Chimanga fongole la biso caméra pour nazo invité na nga lelo. Bonjour longue jambe. Bonjour Glody Mutombo, bonjour aussi na batutu bazolanda biso partout à travers le monde, à commencer par la reine de l'internet Majegan Manik de John, le général Moutou Aya Internet comme volontaire, à comment général, donc on appelle ça Bamote. Pourquoi pas on appelle ça bon séjour depuis France, dans les véritables codes de Willy Moucheni ou Azolanda Bisso, et puis on appelle ça Mbote, na Titi Kabalo, champagne rosé, à l'Andarabiso, Gorotu Louvozo Mami, Basangana Baya, Gorotu Louvozo Rolongolango, puis on appelle ça Mbote, na 1000 fois Madame Jolie Maya, là bon séjour, na yo na Kini Awa, Yaba Bimboli, agence Badem, Yaba Bimboli, agence Badem, Yabiso Zarasoro Tsepe, na Yarati, na palais à domicile, pourquoi pas on appelle ça Mbote, na les bourgeois gentils sont ex non comets, espace la gentillesse na Kitambo, princesse Mifi, Madame princesse Mifi, appelle ça Mbote dans Mikolo, na Zawana, Fidèle Bosangue, na Canada, et puis Jenny Bosangue, la patronne, na Motema, les boss Sydney là 4 fois par australien, il y a Eddie Bosangue na Canada, et puis Deli Bosangue venangai, Bridel Matutu en direct des États-Unis, Motema Madame Princile Chango, donc naïbi qui pas besoin d'abiso vraiment et belé donc base à la brancher, ba question est mingi mingi yayo, ba réponse est ça yangai parce que nous avons mieux placé à degré moro pour nous répondre à la question là. Voilà, on a profité de l'occasion, on a fait sa condoléance l'équipe Mumbai Impact Télévision avec Denis, bah où tu peux perdre boss et la chaîne. Voilà le quoi on a longue jambe à l'écart qu'on a biso tout les cas qu'on a un Impact Télévision avec Denis. Mes condoléances. Paix à son âme, les boss Denis Moulambe la soif de servir les autres donc et ça a pas si makasi, et ça a vraiment pas si makasi. Oh sali regretter makasi les boss au pesi vraiment pas si donc ceux qui ba ouais ba mon arabi sur place baza azo comprendre pas si au pesi mais que ton âme repose toujours en paix donc tozana yo madame Divicia et puis Impact TV Mobimba. Voilà, merci. Vous comprenez que tu côté ici combo Impact Télévision avec Denis parce que Bisson Balé toi le on a plateau tous les cas na Impact Télévision. Première fois na yamba longue jambe na plateau na ya Greatness Télévision. Longue jambe mon copé sa présentation rapidement pour n'abonner na biso. Ouais, longue jambe mokile yebi déjà mais topé ça parce que c'est la première fois na plateau na yo. Longue jambe simple chroniqueur. To pas Ken Piana bien formé par Ken Piana. To longwe pas Ken Piana notamment na ba site belé en l'occurrence il y a Impact TV, Congo Tolingana, Congo Défi, bah si tout dans les cas on a bossé dans suba combo, bon excusez, lelo siko naza pas Manik de John la reine de l'internet Majegan, oh tozana yo toujours travailler sur Manik de John Tokos officiel dans ça on a et puis na côte ça rappelle na Congo Tolingana TV oh il y a Madame Jenny Bosangue, pourquoi pas na côte ça rappelle na Congo Défi oh il y a boss Bridel Matutu donc de longues jambes, il y a un simple mutumoro boyeka motopamba, a obundaka na kopango donc c'est un peu ça. Voilà mais longue jambe rappelle debout na yebi lo kana longue jambe. Parce que vrai non vraiment garana. Si vrai non alinga vraiment repesa yango te parce que batu baluka ba finga na combo wana bon na réserve yango pour wana za combo ya papa na maman mais ata ba finga na longue jambe mais ala combo mo ya Delari. Voilà, vous comprenez que et après na bateau balinga penza te combo na bango eza bon fi que eza internet. Voilà longue jambe le to sur la pena moi mambo mingi mais le quoi to zuio na moi uzaki na mambo bilo ça la mais to zuio quand même to sur la ka mukie
par rapport à ce qui se passe sur Internet. Si vous posez à mon Internet, si vous n'avez pas Internet, mais les lots où il y a Internet, donc non par rapport il y a équipe les lots où il s'engage, il y a des connexions, grâce démo, moura de la presse. Et puis fait tombeuse au bassin puis tout ce qui se passe après fait tombeuse na bangoni no yokoloba en tant que chroniqueur comment on tangi wana ba moura ba nani bango tout baza ba tente baza ba fantirer parce que Karine Mokonzi auteur de la vidéo le bien laisser ba tout baza ne ba règle donc bango tout ba ko liende tofina donc baza la maele ko réfléchir ko zonga na c'est bien mais na éviter ba ko la lobby ba la mingi ba se kamuke la mingi ba muke parce que Karine Mokonzi yemo auta ko bimisa ba vidéo ke o ba tutu na zana bango na laisse bango règle manike kutali règle ya mikolo nazo défendre Manique des jeunes nazo ça y est Karine ay ba ke laisse ba tu ba règle mais manike ali règle moi autrement parce que yé peut ça rage contre eux mais nyoso ba ba règle ba tira ba mukala na ye ba mbendere na ye ba mama autorité ba chinois ba nyoso wana o balanda na sima baza bato ya laisse ba règle. Vous comprenez? Donc, bateau ben va salir réconciliation là, va se rendre compte na règle té pour tout ba rolende tofina. Ba okola makasi, ba oseka muke ba olele belé. Mais tout le monde a lelo yolo ambuli ya manique awa yozo ya ko défendre peut-être manique par rapport à déballer ça bon ba règle mais tout le monde est néné à ça qui je crois live ou vidéo au lobaki manique aza parmi bateau bali à règle ya Karine Mokonzi. C'est pour cela na uti ko loba awa ke batu tout o bali ba règle ya Karine Mokonzi exception za manique parce que ya li règle mais il peut se rage contre lui. Pour ça comprendre ali règle et peut se makambo mais nyoso bali ba règle wana o ya tanga ba kombo e bele ba kombo ba PD ya basi on va les lesbiennes misusu na bazo ça les obanate très mona mobala mulai ya mbinga akomi PD. Donc c'est trop risquant. Il y a un moment où les moutons sont aussi la tête, les autres sont la tête, na combo na yesu na musa na bino wana léopard le gagner na combo na yesu. Voilà, tout le monde est l'équipe nationale de Soussou et Zongi, ils vont avec force. On dirait que la force collective à Kalabaye, Soussou, équipe nationale, oh, il y a Karine. Il y a Karine, habite pour la monnaie totale, capture et écran, on dirait Nani Azakité. Président de l'équipe nationale, on dirait Karine Azongi, présidente de l'équipe nationale. Par rapport à Mambounio, son dingue légende de Bafingala qui va au lieu Bima qui le Bazongani les Soussou. Conseil ni Europe, ça va être que Europe chroniqueur le quoi. Il y a un outil que le ba bon kozongani, mais tant que zongana ko lia lia biloko na été. Parce que bele bazongana par complexe. Et bele bazangana kinya o azona nous chance te o kinata ma ba Congo na bis. Et bele bavanda na kinya o azona nous chance te ko mata Congo Airways akinata mboko na mino na kananga. Nano akendate. Donc les gens par complexe mais se rendre compte que ndenge bazalaka liboso bango tu balia makila donc na comprendre que effet ya makila nde seli bango bazongana yamba le makila ya na force moro mystique donc effet ya makila nde seli bango bazongana mais tant bozo zonga tout on est bogolia tofina les a pas si makasi voilà vous comprendre que toi na longue jambe tozo kende lentement ici vraiment na maso na biso ya lelo mais tout ce nom marambu ya nani ya Bakarine à part na équipe nationale tout na marambu nanu ya Manique de John o lelo a mutu na yo bo travailler na ensemble Manique de John to mona ki bisonio so ko kota na ye na échange de vie ya Kofi Olomide na 5e soana to mona ke ezaki nango ça va déjà entrer à Manique de John et puis ça qui makambu mais comment na mamio so le cas qui puis comment na Manique de John ko ya na en Afrique, il n'y a pas Mike Lokamba, grand frère. Mahambo Loba qui wana. Parce que yo en tant que Moutou, parce que Moutou a expliqué biso Mahambo ana bien dégueulé cas qui ezaka yo. C'est bien. Ezaki ndengeni. Ouais, ezaki normal la batinda ki ba invitation na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba ya ba participer na échange de vœux parce que to kotimbu la sika. Manique de John peut à salaki wana en tant que la reine de l'internet, il y a qui invité. Ba invité qui la reine de l'internet. Ayewana kokota ya Manique de John na salle et pesi ndombi bat ba komotsa makelele Manique na ba kisinjola Manique paye et ça dit que ba cameraman na ba journaliste ba zuba micro ba yotsa Manique pour appeler sa symbiose ya boye ina yona parce que selon bango ba yeba général ako ya wana jamais général pas ba pesa information te Manique de John tokos bani dozawa bani OK ba kolo échange de vœux on va sepper la guité.
nde manike alobaki tokos donc fallait bango fallait aloba tokos te yango eloko ezoswa motema mikolo lokola tokos eza te ozokomprendre donc tokos ezoswa motema makasi yango toloba tokos mikolo parce que ezoswa motema Monique de John akoti batie bamicro nga namona na misu nanga 73 micro bajournaliste baye na bamicro 73 batie Monique de John basimbisaki yango ya moko boye apose Monique de John ba question ye wana asimbi ba micro eleke belé esengi banza na 6 po ba micro 70 quelque wana moyen ya ko simba ngo ezate basimbi micro basala interview interview bandi ba yo kata courant bakati courant dans le pays ngana bulu ngana bulu nde bakati courant bon interview pesili tamsi to longa ba micro ba pelisi ba chombo do ba ndimi téléphone bango si la charge mutu ba ko sala makambo ba sala ka manike ezakaye parce que na la reine de l'internet parce que Maza la seule moi si o abeta 1 million de vues na internet na SOS ba preuve ezali pourtant on a zol ba bana na bandeko lo bango so ba preuve ezalaki mais ti héros de Abotaki faut ça comprendre moi je na koti tant ma kele on est salami via boulembire mutu na yema ba orchestre kitaki na se nde ba moni ba créer ndombi bongo or que Monique de John Dayaki abimisi mutu na balcon tala boy Majegan la reine de l'internet nde maniqué par respect akati bitu ba interview wana apusani place via zalaki apesi premier mbote deuxième mbote ba beti kara en tant que général a tourné ce mu Congo on est bimanaït tant a commis paiement ya pense magangi sous takas nde epesi pasi parce que tellement fait la biso Kisinjora azana succès te gaz ici là akepa Mike Lokamba abandi ko baba buzoba moko ezata na sensité to pesi de film mikolo basela ata vidéo ya joyeux anniversaire parce que babeta na featuring te yo vanda kutu na orchestre wana babeta na featuring te bakeko beta na Karine na yo babeta na featuring te so biso to sengi yo boy basala kutu na yo featuring te basela na vidéo ya joyeux anniversaire so basela vidéo wana oyo na internet awa o gagner mais tout le monde a ba vidéo nani Kisinjora na nani viens nani Prince Bakali je te salue bazaki pas viens na Prince Bakali c'est bon viens bino ne si pas viens na mambo ya internet c'est pour nga na lekyo na moulaït nous pousse bon bien fait il vient au beba ba qui na viens la Prince Bakali la Montfleury et pas président Kofi Olomide était le Prince Bakali bon Prince Bakali ça la raté bazaki na Prince Bakali na Montfleury to mona ki ba vidéo ndenge président pesa ki plutôt Kisinjora moi ba biloko ba nini c'est comme même nous besoin senga suka foza vidéo anniversaire te bago pesa lamba ekobeba bakopesa mbongo kosila mais so bapesi yo vidéo etikali avis ato kufi tokoba notalango jour ya ebembe na ope tokotilango basala ba vidéo ya joyeux anniversaire c'est tout et ça bien bon voilà longue jambe yo relation ni le outi ko elo mo outi oloba isalinga pe moi bien à moi passé na poser ka question yo relation ni boa nango na Prince Bakali relation to na Prince Bakali c'est un simple mbokati moi utane mboka aya na internet a tourner ba émission c'est un peu ça on dit bien baleno ko mona ata na miso mona tata mbote ko pesa na to mona naka to pesa na mbote soki to sepelani so na sepeli na pesi so pe na sepelité c'est pas obligatoire boye donc c'est un simple mbokati moi bo utane ba mboka na ba mbanda na nzela mai ayebi ça ko tape internet et qui parle en province te o ko tana on dirait pas Kangi akangi na Klebo nani na Klebo okangani papa actualité zate bazongisa ki na Klebo nasali lelo 5e ou 6e jour na tourné 47 émissions bazo yambanga parce que yeke notre tourné depuis to koti semaine ba yambie bala combien ba yamba été parce que des anthologies zate donc to bena Monique de John Kalato to lancer défi to tourner ba émission en français pour la relaxer ba musu batanga l'école privée musu batanga l'école catholique pour il y a des bateaux ba outsa l'école privée l'école mona mbanda ka sona kenge ba vanda na eteni ya nzete ba kati yango ba saliba aya na kinya bazo buleta musuzu ya yebi c'est photo l'accès ke biso to ba na capitale voilà si on a mamnyos long jam ndenge yo olo balelo boy o bangi no te ba benga onde ba benga ba musu ba charge à Karine ba benga sko charge à Monique de John je peux te charge à Monique de John parce que na on va na mutu azo réfléchir
na va na maniqué azo réfléchir à conseiller moi trop net mikolo azo sanga momoko long jamais il faut savoir que garder ba énergie positive vous comprendre donc moi na ga lobby wana togo c'est on ba analyse vous comprendre ba énergie positive ben vous comprendre ce qu'on va français on a sur le ba énergie positive que no ba na Karim le ba énergie positive ogo ba gaffe ogo regretter makasi. Voilà, vous comprenez que toi la longue jambe mais mango na bandenge ya boye na bandenge o so ka benati na seko batu ba boule o katanga makolo na lati biente bio lati chinois bio lata de poto na ba le king na chapeau king pata king non po do na makambo parce que dans moment auto yo ka ya moko a tourner mission akemba ka souffre ka bon éviter sur la parfois zo bimsa solo ya Yuri je ne pense pas. Voilà, vous continuez le na Manic de John quand vous bozali au travail bozali bela mais tout le monde qui Manic de John na ken piana on dirait bon ba qui ben inséparable mais lelo bana bon na ba beba na qui mais ba na relation bien en tant que frère na sœur. Mais c'est que yo po bangi te que na manike bo kende ba manika kende no ndenga kenda kana ken pe na babe banana manike parce que charge ya manike na film ba kwa ki ngote et déborda ki makasi charge ya manike ko ngote mais moi je ne pense pas que to ka bona manike parce que de un manike c'est ma maman mas bazwanga le roi presse babia mazwanga le roi Jonathan Kadima mista na paix à son âme et tant on va paix à son âme il y a ba bonne guérison et puis azwanga le roi la fille du roi. Je suis le roi Tom Ndonga, donc c'est ma maman. Tu travailles et tu comprends. Ce gars faisait un raté, mais tu fais ça la boye. La personne n'a pas de gaffe, long j'aime ça la boye. Tu as une idée ensemble pour avancer. Boulot auto satisfaire Yami Kilipo, coronavirus Mikolo faire souffrir bon makasi. Dans l'émission autant qu'au côté, ça a 13 000 vies. Pour Mikolo Bango, tout n'a pas parlé 18 heures d'année. On dirait bien que vous pensez à la manique. Tu penses à la na kombo na Yesu. Pour nous na molimo yo na le roi pasteur Denis Lesi. Même pas. Yo na Yesu le roi pasteur Denis Lesi. Molimo roi ya penser batu. Voilà, toi quand avec la dossier ya pasteur Denis Lesi rumba moko poto chité wana. Tout le monde qui ba vidéo pasteur Denis Lesi ça qui ba émission belé. Moi écoute na lo mambo là nous c'est pour bateau nous ba abonné na sur WhatsApp so ba ébi déjà ba propos au pasteur Denis Lesi abimi saki. C'est que yo en tant que chroniqueur parce que biso ba chroniqueur déjà na monde aboto za rapproche ya ba musicien. Oko lobani ni par rapport ya mambo là on a go ba pasteur Denis Lesi asala makambo oyo alobaki mabe asapela makambo oyo alobaki za normal parce que on a la monde c'est normal alobaki Baptiste musicien tout au bago bimisale 18 ce qui y a eu simbité baga okufi musicalement mais ça m'a bêta mais ça a constat mais autant sous la monde qui faut et ça que pasteur a tourné mission sans bible ne tam sous la monde qui faut retourner mission sans bible retourner mission sans verset biblique OK ba pate baza belé bazos là OK mangenge oye banzamba bazolo banini na ne corona ko sila te le pas zo beta to ko gagner te ba jouer na 5 bazu corona ko sila te musala ya pasteur yango wana de faut ko sambela ba brebi na yo to na ko ba lobby na bango ezala bien maintenant zo ko kota na musala o internet ba impoli baza na kopo yo ba impoli baza makasi ya ona zo ça vie fausse c'est réservé de grato impolitesse César na ndimite que toi na ba 200 na ndimite to impolitesse to ko matana ba 215 ba 216 pour ba impolio bazar mutu kwa misa mo bogard de la presse asa impoli mo ya ona ba choko wana okoketa gaga oui gaga nene bogard de la presse yende gaga yepa kombe belé bongo mo fatika ka ye ambi ka ye Carolite ye ambini ni sous gaga de la presse car il est sous gaga sur la presse vina na zotambu son loi coalition foiba voilà vous comprenez que long jam et que ndaka boye na ye long jam to comment na suka émission na biso mais question na nga suka ezali tangela te ya suka pa yango ya suka yango
Suka pa yango. Les grands cameraman ozoka suka pa yango. Ya suka pa yango. Tangela ra kombo 5 journalistes bon en bon terme. Et puis 5 oyo mona bazana moi mablo mabo ko pesa bango moi conseil ba bongisa. 5 journalistes oyo tozana bango bien. Mike Lokamba, Sam Kazadi, Jazz Kavoulou Papa Zahir, Ken Piana Makizembeve Nangana PC Bambote, et puis Néné Akelokelo, 5. Donc on a 4 mibali na moi simoko. Et bon na 5 au monaraki, bazan moi bilo moi ma faut ba arranger ba bilo moi bon. Ya liboso Karine Mokonzi fati ko laisser ba règle. Yami Balé Gloire Yolangi atika ko étaler vie privée na TV. Yami Satou Yami Satou petit na biso Lorachou atika ko finga mikolo. Il y a 4e grâce à mon passeport rouge na linga makasi mais faut otsape na kiyo. 5e Fifi Siwa tikaka ko bengisa batu na ba stand na yo pour lobby et bimisa bitumba. Voilà, na lobby mambasolo que mission na biso comme na suka bo comprendre que tozalaki na long jambe bena a peseli makambo lobo fa loba merci long jambe pour na ko accepter invitation na biso. Merci na disponibilité no ezambala suka. C'est à moi de vous remercier. Na pesi mbote na les grands caméramans kombo. Chata Chimanga. Donc pour na pena coalition baluba. Yo mutombo ye Chimanga. Donc bino na pesi mbote na les boss Willy Moucheni code ya mboka ndelo bakaba changer trop mboka mais va changer code jamais à ta régime quoi bon séjour en France Titi Kabalo champagne rosé na bi azolanda biso gorotu luvozo mami basanga na baya gorotu luvozo olongolango le sponsor officiel Neskens Kebano wana joueur o même charge ya mboka pour mboka nezo na sonité joli mayala 1000 fois madame bon séjour au pays ya babimboli agence Badem ya biso zakabina soko tia ta karna ona poto ya pena en bonne forme et puis à domicile na palais et puis les bourgeois natika songo ex no comet espace la gentillesse pourquoi on appelle ça mbote na madame princesse Mifi Nikolo nazawa na madame princesse Mifi nazana yo Fidèle Bosange na Canada na bigazo na biso P5 sur 5 ya Edi Bosange ya Deli Bosange Sydney Langa 4 fois par Australien motema ya madame Jenny Bosange Bridel Matutu motema ya madame Princile Chango bat s'abonner massivement na Manique de John Tokos officiel ba s'abonner pe na Congo Tolingana TV ba s'abonner pe na Congo Défi place wana misa tunde bo wando na de longues jambes na remercier bino makasi ndebo se déplacer ki boya boya mbanga en tout cas c'est un réel plaisir na biga ezamba la soukati voilà tozalaki na longue jambe tomeke ko un peu kosolane par rapport ya mambozo le kan internet boyo ki apese lengo ndenga mesala ko pese la na meki opesa pe lisu mbote na DJ Tigana bobi DJ Tigana jeudi 4x4 mpifo baobi jeudi 4x4 bosani eloko moko aso na bosina ba tapoto ba kolela mabe takas voilà vous comprenez que là l'homme jamais que d'arabouira non mais ça va s'appeler non bi jeudi 4x4 mpifo il y a DJ Tigana chaque jeudi na chaudron bandal awa et puis spécial anniversaire à DJ Tigana le 1er février à Bissonios na Wembley Torozala wana Chimanga invitation ezawa Torozala wana biso tout na Wembley et puis botala botikala malamu na chaîne na mino Gruitnet télévision bozala brancher puis scotcher pour l'émission de ta longue jambe ya PC li makambo bobi bozala brancher wana ingénieur Shadrack Chimanga